Na goye bisayo ve. Na buka podium. Bope sanga betala bope sanga kaka. Espace ata siko chaka batwa. Mama na buka podium. Akokate. C'est pour la polémique mais akokate. Toi akotaba kumba batute pour papa tina pour la polémique. Mais so ma fara fan jam de vie. Mtaote maté. Na goye bisayo ve. Indele bazoyemba banzembo afali pour c'est moi que tu es mon lingodo. C'est toi mon bébé d'amour. Nalela yo. Oza mon bébé d'amour. Naloba yo. Naloba yo. Hey, nalela fali. Ba chérie ya Belgique. Ba bébé ya Belgique. Hey, Malé la Belgique. Hey, sweet life, sweet king, three cup, free call, level. Hey, Nala nanga na jo. Lama lama sweet ficta. Journaliste Amati sur scène, Antonio, bravo Feli, bravo Petit Fally Ipupa. Quelles sont vos impressions par rapport à cet événement? Fally Ipupa vous a présenté sur scène à Paris. Quelles sont vos impressions, Petit Fally? Vos impressions, parce qu'il travaille, il danse, il crée, il impressions. N'a pas pression tout, n'a bina kana yemba ganyos. Yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boissons non alcoolisées lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosa la distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boissons alcooliques et non alcoolisées. Des autres pays, partout dans le monde, Est, Ouest, Nord, Sud. Il faut soutenir mon petit là, il faut soutenir, il faut... Tous les gars. C'est quoi on a martyr? Fally Kundaye. Fally Kundaye kokunda. Kundaye. Mobutu Kundaye ko. Na ba mission azana mission aza babe on a français ni mission azana discipline quoi fala zate discipline voilà obi kamela masangate kutitelo mote na peso ki a travaillaka banda inédita ti 40 edita ao bina ao yemba so sole taki kaya tayama ho sege tum ha soli solawo kitasa tum Nicolas, qui te sait, Nicolas, Nicolas, tata, et c'est un peu qui dé, câlin, pauvre, adelinga. Peuple de Dieu, ministère des affranchis, avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, le prophète Emmanuel Dodi. Bamemeli binomo bangen na fête. Fête de la moisson, oyo ekobanda le 28 mai, pe ekosila le 16 juillet. 50 jours, ya jeûne et prière, to se concentrer, tolo na potobuka, nantele lo sambo. 50 jours, ya fête de la moisson, yaya ezali occasion muto zangate. Et mongo clôture nango, mama yaka na mama e kozala somme na foire internationale de Kinshasa. Fikina, tokuta na biso nyonso, bae babotaka te, bakobuka mabota. Bae bazangi misala, okobuka travail, pe ba résultat ya ndenge na ndenge, oyo azana malade, ya kobuka guérison. Mais bana ya poto bakozala au rendez-vous. Bana na nzambe, ya mokili mobimba. Ngai mama na bino mbili ya belle.
Et si la tiba kolo awa na komi déjà affranchi. Et si ka prophète monene Emmanuel Dodi, prophète azo sala miracle. So nga na tiba kolo sika. Donc bo solo ya li bo sembo ezali. Bo zanga te na milulu monene e kozala le 16 juillet na Fikine. Clôture ya moisson. Boya ebele. Soki ozali awa te. Tinda ndeko na yo aya akomona miracle akosoma pamboli na ye nalingi bino mingi anatika na kumisa yo amen anatika na yembela yo amen tika na sanjola yo amen amen alleluia amen. Le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ sur terre, fête de la moisson, référence biblique, Lévitique 23, 15 à 16, Psaume 126, 5. Moto Azangate. Bosa va ventir. Voilà c'est quoi. Voilà c'est Oh moi la vie, moi dis, reviens mon bébé. Voilà Pour toi, j'ai tout donné. Viens. On s'en bien en naïf. Donnez-moi ma vie pour que Angélite. Donnez-moi ma vie. Moi, mon bébé. Oh, moi, la vie, moi, dis. Viens. Il chante. Il danse. En tout cas, les sons qui tu toussais toi. Tu me tousses comme ça, je tremble. Tout le monde. Loin de toi, c'est l'envers. Loketwe, mama bava naye, loketwe, manoyo. Personne ne va conduire, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali un bateau là qui est amoureux donc Malamboué qui est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers téléspectateurs. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Je suis Jean-Sylvain Wonda, attitude égale respect. Je rappelle à tout le monde que nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, je suis chez Fali Poupa, dans Katia Gramalik, là où l'artiste répète. L'artiste Azana Katia va tourner naïe. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, tu es Olanda Petit Fali. Parce que officiellement, cet artiste habite maintenant chez lui. Tuntoye ba
est-ce que Azali pour s'adapter, est-ce que l'évolution est allée bien? Je suis pas seul, je suis accompagné avec Ken Piana. Donc le lot Jansi Luonda, tous en a Ken Piana, na Petit Fali bonne santé. Oh, Jansi Luonda, santé za bien de Gonangai, Kala, Mono Kala Makasi, boni pe santé. Santé carré. Salinga bien na komono li susu depuis. D'accord. Parce que les lots au talayo, na Ken Piana. Oza pena na kata Gramalika na palais. Oui, nadia na kata Gramalika na kata epa ya papa na nga Fali Poupa Dicap la merveille et maravilleuse et le king et professeur et le petite na kata résidence de la Aigle Mobutu Dicap la merveille. Kuta répétaka na chaise awa. Na siège. Na chaise awa. Chaise awa pana. Ok. Voilà. Est-ce qu'on s'adapte malem pour la kolamuka ko les bien, mais la paix carré. Oui, qu'on fait pas aigle, les gens qu'on fait pas président, les gens qu'on fait pas ministre. Mayo Félé, il a méloté aux Zolia bien ou la Moukabia. Il t'a aux gens fait pas aigle. Vous les soutien. Il y a plutôt comment on a fallu Petit Fali, Azali, Awa, la siège à domicile pas Fali Poupa. Et si on va devant la rater. Mais tellement studio Ezali, ndako Ezali, ndako wana il y a des fois peut-être Yemora se reposer à ce Petit Fali à Vanda. Lui étant que humain, étant que journaliste, il y a monnaie les mondes si mais à bon Petit Moko j'ai kotambola na kombo na ye aujourd'hui chez lui. Bon, Jansi Luonda, premièrement na loba Nzambe azanzambe ya mawa. Nzambe oto sambelaka. Soki alinga élever mutu, akipaka famille outite. Akipaka point morote obotama. Donc Nzambe soki alinga pesa yo élévation. Akipete ke po obotama na point moko ya musika. Petit Fali lelo kota la évolution na ye. Na ndenga komi lelo ezolakisa ke foto banga nzambe za munene parce que soko tali histoire Petit Fali abetaka ya ko uta pena na babwende kuna musika famille pauvre makasi pena mama pena koka watambolaka na mabele papa wa boti ekutu ayebiete parce que papa na tchaki kaka mama zemi atiki mama boti mwana wana kaka mama wa koka wazanga ba moyen mama wana kaka bundani kaka bokoli mwana malgré ba difficulté yandenga kotamboleza te mais abundani quand même mwa pondu mwa matembele mwa kwanga mboka azolesa mwana nae mwana wana kozwa courage ya kofrauder na ba bateau ba baleinière poya komati awa pe Kinshasa ngo ba musicien tala ebele ba courageux tala ebele mais yeka garçon ngo abwende wa uti na vie apasi aye abundani parce que lelo to mona ka fandi na siège afali mais a passer ba vie moko très difficile kolala libanda kopolela bambula ba libanda. Peut-être ba étape ya vie o ya leki nango soki ba lobi ngana yo lelo to leki étape wana tokoboya ngo to senga avant to senga kutuliwa ke to mona makambu o ya vivre na étape o ya passer nango mais nzambe tellement nzambe ya mawa nzambe ya miséricorde na ye alakisa ngo pa Petit Fali lelo apesi ba relation yaya na Fali o yazala kyo bela na babalabala lelo yaya wana atali condition de vie mwana oyo azo mener malgré komisa kombo nanga tika na longole ata na vie wana apesi place ya kofanda oyo batu combien oyo baza ba talent peut-être ya danger msu ba l'équipe Petit Fali ba pe na mboko oyo ba viva pe na ba famille ya danger ba famille mbongo ba famille lix mais Fali a 8 ans ya ko a 8 ans msu ya ko approcher bango te azana bango présenter bango na ba podium
ndenga présenter à Petit Fally. Ok. Donc ngapo nangana aloba vie à Petit Fally eza miracle. Ezo laksara ke nzambe kaka ndaza likolo ya makambo nyonso tu. Tolobi batiaka point na vie ya mutu te. Donc elakisi ke bato nyonso oyo bayebaki Petit Fally ya bwende bato bayebaki mwana ya mama na biso ya handicapé parce que na bonde kuna peut-être baavule mère est-ce que ana mwana moko abota ya avenir ayam so mama na mso azali na makoki ya kotangisa mpe mwana te mais mwana atangi te azwi ntango kotanga classe na ye bien te mais ndenge balobaka élévation yakaka epa moto atangi atoboli balicence te. Il a le larme aux yeux. Nzambe soki alingi ya élevé yo akotala classe na yo te akotala kosambela na yo te dans Nzambe elevaka moto ya lingi. Petit Fally. La vie c'est compliqué. Non, émission Petit Fally, de larmes aux yeux, n'habité marmoken piano lobby et touché yo et salionde nini. Comment na otozano na Kinshasa, nous sommes derrière toi. Na moni pe na ma émission tambolio et lombe mobali. Et la kisini. Bon, Marambo papa qui a un piano déjà solo. Au moni ma vie atangani na zana mboka na intérieur baba lo siranga so ma miso baluki opo anini bon ma miso salinga moi parce que na façon le bel côté à mer voilà ndé salinga ma miso pour moi ma que mshwe muto atambola na sema boti courage mo boye aboti courage mo boye afode pe ba bateau na bande mo bo pa komia ba famille ya malonga te ba famille ya malonga te nous les qui na babar na banjela ou la lipe ba libanda au passer ba vie mo boye quand que na lobiawa il y a difficulté il y a ma difficulté mais il y a facilité au monde mais lelo ezaka grâce à Nzambe ezaka Nzambe to sakana kana Nzambe te Nzambe sa lobio yo ceux qui parlent bio te yote parce que yende mutaonya tabiso pembeni na ye siko na standing oza nango lelo. Parce que peut-être ndako abouna no lalate ndako aboui peut-être ovandate lupango abovandate aujourd'hui na standing ozo vande la lelo soko tche mutu na opena na mbetu o na moni parce qu'on peut pas filmer à l'intérieur na confort wana soko zota la plafond zota la plasma bachelio zota la congélateur ozo mona maramunyoso ozo kanisa nini est-ce que espoir ezali. Bon, namonango bien parce que na le capé na banjela maman nanga suma congélateur te papa nanga pe asomba TV te na zo bisao maman nanga ba place na komo kota te papa na pa kota te famille nanga pe ata ba place nga na komo fandu bien na komo kota ba gombe ba dinga maman nanga e bien ngote papa nanga e bien ngote. Mais nga mwana na moni yango eza grâce à Nzambe. Nakopesa exemple ya mwa muke. Ya papa Félix oya kufa. Ya mukona papa Félix ya mwana. Mais tala grâce à papa Félix. Etienne Kisekedi na Etienne ya muke. Voilà, tasko yo grâce ya Etienne a joué au papa n'écoute a joué na place. Grâce oyo Félix a joué Etienne aza papa déjà. Ya na le bater. To pesa ka exemple te ya vite. Papa na luka fanda wanati. Mais papa a joué mais moi na joué au moins que Nzambe o bo sala yalingo sala ngote ye moka pono isa katina na pesa ka exemple ya vindeza ngana reva Fally bana intérieur dalinga faina intérieur te tokuta na repa na ba podium dalinga ken intérieur so fo na Fally pour la fin na souci pour na lekina ba étape nyos papa ngala ba mituka mbule beta bona futi mutuka 5 doigts na lali. Mais mutu pas privé na ngate na la type bien na suko elamba na émission we ba teke pecho la libana na zaka na espoir à vie na obunda kaka na ngate na côté pas mutu mabona beta soki na la libana na njala courage kaka mena na kumba Fally peut-être na yaki pa na beti projet teke na la libanda na sufa boy na eka mona e pa pembe na papa na ye mona zongi na makula papa na ye et puis Nzambe pas toucher Fally pour pas mutema aza na kimutema mabete ya décevoir nga azozara bien nanga siko ba souffrance o nyonso oyo leka kolala libana na bamvula ozo futa bambongo ozo la na mutuka est-ce que maman l'intérieur a ibara yango
ayebaka ngo te mpo na kima kokima pourtant nayaka mpe mboko na kima kokima bayekuyeba nde ntango na baimage ekende nazwi babese bon natali façon ya vie ya mare natali façon ya famille ya bayaya baleki namoi te nakima na mboko est-ce que lelo peut toloba ke mama bandeko baza fier na yo oui bazala fier makasi parce que bato ebele barevaka fali na mboka me nga nakutanaka na ye amasana bapodium peti na nga bamonaka esalaka bango bamonaka lokwa nakoma na baplace nini parce que elaleli oyo ozolala lelo mbeto ya monene yo moko otiki bandeko nao na mboka est-ce que elaleli oyo ozolala lelo yango ozali kolala mpe hier na bandeko na yo peut-être mbetu moko omona bino nyonso bolali place moko to ndeni est-ce que basusi wana to bapense wana ezoyela o te ke mbeto monene boye nde tomoni boye ozolala yo moko okokontinue kaka kolala kaka yo moko to il faut bengisa to baprojet no eza nini bon basusi kozala te nga na mwa mobali ti mwa mobali ya mobali soko ozotiaka basusi ke natiki mama natiki baleki natiki famille ozwa te il faut luka nde faut bunda mpona bango il faut bunda vraiment oyoka mapasi ya vie napesa no ya pito pa complété ya pito na makambo nyonso tala na makambo nyonso lelo tozomona standing ya boye Petit Fally azali mama tikali na village il est en train de croire aujourd'hui ses rêves c'est réalisé n'habité ya pito rêve il y a âge ya boy déjà c'est réalisé zana ba oyo mona peut-être à coliti pas comme na ba âge moro boy c'est réalisé mais aujourd'hui Petit Fally abina mboka arriva Fally posa na yakima yakina bundaka ka Petit Fally zela mabona ke ba pêche ce que beta bana ba master donc ka ba seda Fally yo fala ke mona ba finga nga ba jo de sepo ba master nanga ya bono ba lingala tom no kimongo masalon tikema Fally ndo la nge Fally ntipi ongele ntwa kongele na Fally lon tike kedala ya ka bobe fala twa wanko bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flot Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flot Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Ngoya pa mesu toko moko, toko kundoko bueno ke. Lon tike. Na kolela kaka na ko kizamba Fally. Na zonga boy Fally. Ti na kola nzambe ko kisaka ba refe na koma ga mboka Fally aza. Nga. Il y a un grand pécheur. Bon, nazaki ne musicien. Na bando la naka ne ba vie. Ok, Yapito, aujourd'hui, ma rêve est comme une réalité. Pour le banini, étant que lui, il est jeune, il a âge haut. Bon, ma rêve, il y a Petit Fally pour n'angana ne koksamite. Et ça la étape il y a vie, étape il y a ma rêve nae. Et ça qui est de malembe parce que rêve nae ça que nzamba sungaye abonga pe abanda pe ko sunga famille o ya tika parce que rêve pene kokisama et comme apena que non
on va parler, maman peut alongo place à ça, bandeko balongo peut place à ça, bah comme il peut gérer makambo. Mais au exemple moment moko boye, oyo tolobaka 40 jours, 40 nuits, oyo Moïse a traversé na peuple. Donc na 40 jours, 40 nuits il y a ba souffrance na ye, muto ya simbiye oazo protéger pour à passer 40 nuits na 40 jours et le bien comme on a fallu pour pas. Fallait pour pas les qui s'est en étape wana kaka ya pasi mais les kabeta piwana na batala za nango ebele oyo je pense un jour famille ba sepela ke et loko moi na biso kenda ko luka résultat nango yango parce que lelo to pesa fali merci mais là c'était que via petit fali et rotika la na maboko ya na fali pupa donc yepé fali a souhaité que petit fali ndenge nazo encadrer boye un jour pe akoma peneti nga ya na fali parce que nga na kondi mateke fali pupa akoza na vision que petit fali atikala na vie ya kofanda ka cheye donc ti azo acheye awa ache apo apesa dignité parce que zalaki petit fali okuti azo tambola na partout ezalaki ça la propreté na kombo komi nango na image na ye o ya representaka yango ache awa moni ba makambo fali azo sala oyo yango bendela ke ba bénédiction to mona mso fali aki abeti concert na Mali azui donc akepesa ba veuve militaire ba pauvre o mona fali chaque fois soki auti ko sala événement mo libanda soki akitika à Kinshasa soki sala une semaine à Kinshasa il faut le avoir place moko ki ndo sala don à part ba don wana salaka petit naïa cause à la thème la balibanda peut-être ti petit fallait passer na beta puis la balibanda peut-être fallait pour azala qui bien informé peut-être pas ça qui observer et attendre si réellement le petit détiendra toujours son nom. OK. À regafer pour tout le monde ba petit belé ba ya mais ba gafa ba loba. Parce que au moni lelo petit fallait sur côté même internet ça yemba banzembo bien mais bazo exploiter bako exploiter était pourquoi muto azana nzala muto azangi place olala muto azana assurance ya fufu te soki akolia bien olia te oki ko exploiter à côté le studio ayembeli nzembo na soa ochelera abula fufu yesifika ka ala nzala te mais na minute o falis ko faciliter ye place akola leza provision eza muto soki alingi ya exploiter à côté studio et comme makambo yepe fazo avocat moko keno makambo siko koma ya contrat parce que ayembele su ya nzala te donc à côté ana na pesa fali merci parce que alongoli na on étape moko ya mukero ezala compliqué ya banzala place à kolala ma sukola kozwa wapi fali faciliter na côté ana tikena maboko lo ya basule ka uka palzo foye bango pe fali déjà prometteur biso ke a otambusa petit fali mokili mobimba je pense era otambusa ewana peut-être a kozwa pe occasion sikoyo ya koyeba ndenge vie ezokende emso na sima ba tourner wana petit fali pe a kozwa pe façon ya ko s'organiser kozwa parler donc vie à lobby nzambe monda ebi wazobom petit fali est-ce que vous allez qu'on s'est préparé déjà un micro est-ce que vous allez qu'on s'est préparé s'il vous plaît. Est-ce que vous allez qu'on s'est préparé déjà à conséquent par rapport à Makambo et comme le lobby? Parce que Fali Poupa, vous avez promis que Arobi Misayo, Libanda, beaucoup tambola. Ah, bah, Tiki, on a bon, Kotambola, ça bien. Est-ce que de toi-même, est-ce que vous avez préparé déjà Banzembu? Est-ce que vous avez préparé Nene Rosalana scène? Vous avez préparé Nene Bano Solana Batu? Nene Okubanda ko dispatché Maramnon na Oetali musique? Est-ce que vous avez qu'on s'est préparé na on? Nelona papa qui a un besoin important. Après j'ai qu'à babisiko wala na banja les gens ont peu important. Ngana bimara pona kosengati na bima pona musala. Yo aussi ken pena mukolo. Ako bando yaka ipana ngacha juti gifuna nyata makunanga pembeni na ipo bayambanga kapasha mkolo yopo mkolo funa otala ça dépend mutu nini akoyawa mais ça boya pona respect bo pesa fali pona kepecha fali menga po fala mona kan ifuna tambola pona ko sala ka musana ngai poso na dina ndako mbonge yate poso kona fandika na benda ka bote na sokola ka mbonge yate fuka amona kake pechwana zalaka pechwana ponga na fana pona musala pe
nafanda pona musala nafandi pona ke pecho ofana ka ofelate nafandi pona musala na osala ke papa na omisa banjembo boy na le ka ba émission ba TV na lobela na part nanga pona ne petit na mauti ba mboka pona kolobe na intérêt et puis nafandi pana pona fandi pe na intérêt nafandi ke pe papa vient nanga na uti pe ba mboka pona fali nafandi ke so miselo ko nga na lobeli amona ki image na ngeza so que na moi 20 personnes à lobela kae ata soki na mutali bosote mena ko ata 12e 13e o pa bata mapepe mbele mpona mamunaye nakolinga teka nalalaka bo pesanga denda bo pesanga kwanga bo pesanga mate tonge tani na ke bulo na cheka chine na nga chapeau na cheka chine bulo évide na zongi ya kolala ya teka na fanda kaka na zela ka fala ya osunganga no il faut mona kana musala on se prépare seconde nini par rapport déjà à ba tournée ou peut-être au ça na fali. Parce que à la lire où vont les choses, au mon appel, il n'y a pas un boué. Par rapport à un calendrier, il y a un peu de voyager, bino débouquer ça, bah choqueuse. Ozo c'est préparé n'engeni. Parce que la monnaie opposant entouré, na ba bureau, bah aussi mélo déjà ba téléphone, ma ramounion, c'est mon nom que changement est côté. Bon, nous c'est ça, non patience. Déjà, non, qu'on répète ça problème, il n'a répété déjà. Na yemba déjà na binara. Moi na vie, déjà patience. Obi ke choc ne biso loin nauti pe na la place au fanda wa na kombi ko pepemina ba aigle ba daju ba gramper ba bedachou ba star mia sima aigle isa dia grâce ko linga toujours ka mbala mo tana biso ke ba place où là les arrêtés quel papa sanga siko là là mais ai kaka boué na moi ki na kujwa kaka mo bala lila ti mwana na zawa na fandi nanga ateki ni na fali boué fala mi manga poto apesa nga bambongo mapango mituka vie eza patience ye moko ayebi ninga tsenga wa ye moko pa yebi ningepe de mambo ekende ngana ka na patience musala distraction te respect kana batu nanga ba journaliste na batu balinganga on s'est préparé ningi nini nalo ba musicalement mais fallait qu'il ne tourne tourner en autre boy va ça kasi on to loba parce que tourner déjà pe ezalaki et lo nini sala epé que au raté tourner au de tout qui na ba solo ba c'est au passeport puis azaki awa amasinga na podium to bini na ye to bini to yembi atinga na page atuna ko na passeport oui ne c'est oui passeport isa mais ne c'est passeport na ngam tabo mango fifisiwa voilà abeka kitoko petit na nga kitoko si kotango eza parce que ça eza oui que ça question pertinente parce que tango yi atunyo mamba passeport bongo azana ki nazo préparer déjà voyage na yo mona ki ondene est-ce que benga ki fifisiwa est-ce que yo mona ki onkaka batuna ki nga eza question mona tena benga ki fifisiwa beza abeza so ngozo ata lelo ata besoin ngeza te bombaka bombaka neze pan nakozo ata lelo ata lobi ata même jour atona na zona est-ce que yo reposer sous question bon amona ki ngo bien na ba ki aya za papa au sala ngokaka au sala donc quoi tuna ki za qui c'est qui peut na se ki mambongi salam est-ce que on s'est préparé ndenge nini to yeba déjà ba chant nini oyo yo zali qu'on s'est préparé parce que on ne sait jamais lobi peut fali pa ko ya zu akena yo. Bon, bah chez ça n'amwe belé. Toko manano. Voilà, zatega toko manano to sa musala. Ponga na podium, mais so tinga na podium, blaga pa. Makambo so la ndenge nini parce que podium ya on est liban les ndenge monter. Ah, mutamasho na fikini na public. Obino yemi. Amasho na shag. Obino yemi. Kano matana shag, no matana fikini. Non, ma tapé na académie de Beaux-Arts. N'engé pour mon appel ba place me super bongo. Je suis na sama bangate. Kanoa na chaque na bina ibu na imba ibu. Quand même place ka ata Amazon Abidjan, Amazon na Guinée-Bissau, Amazon na Guinée Équatoriale, Amazon na Guinée-Bissau, Amazon na Guinée wapi partout na bapoto. Au moins on nyonso ka no ba no na ba chaque na ba fikini. Ya pito bat bota la biso siko na habité yo ko bakisa nini na marambo tout petit Fally azoloba parce que il doit se préparer parce que être avec Fally c'est un grand artiste. Fally aza professionnel na maramna salara petit Fally neni a fonctionnaka aujourd'hui aza pas Fally. Est-ce que nenge lelo aza awa chez Fally Poupa nenga voyager au Kenya libanda yoza muto kenda rapé poto est-ce que performance au petit Fally azanango awa musique na nenga sa elango awa est-ce que so ba memié en salango bien nenga au monde ouais au salango bien petit Fally nenga za boyenga pona nga na mona ke bombi pona ba innocent na ba gezma wete na ba
Robino Mundibwa po ya za bombi oyo za retardé bombi mo boy oyo babenga ngo bombi moko nucléaire oyo ezalaka soki Cotiville et Panziville mobimba bato nyonso basili bakauki na bambwa dans ville Panzani ekwei ana tala makasi mais tala wana sikoyo moment nango pena ekoka je pense omoni langage on a lobby jo tala wana nzambe sikoyo aloba bon tala wana sikoyo tanango ekoki monga atala kati nga na atala ba répétition ya ba Inonce ya ba Robino Mundibu ya bato ebele mais so fandi na Petit Fally ozoyoka ye parce que depuis toye c'est comme si ozoyembisa ye pena te falo mekaki ata mwa biloko omekaki ata mwa biloko ya mike omoni moto aza na eloko moko boye kati na ye na nzoto basante yango kaka era osala mwa besei osante ki ana matière eloko eza avantage pa Petit Fally ande na talent moko impossible mais talent wana nde nanu te nango ekoki te ya kosala makambo ya danger parce que nga première poto na kenda wana naoka babeta masolo ya Petit Fally siko kala mutu azala poste mingi Dadju bato siko bakama Petit wana mystique ya Dadju pena na niveau Dadju apostaka pena Petit Fally siko ya avantage na ye ezali na ba Dadju na ba Fally na ba Maître Gims ba vie na ye tolongola babedashu babatambongo tocana na bamusicien minene ozuneti Dadju ozuneti Fally bango nde baplafond ya musique ya Congo ti na bametre Gims baplafond bango wana ti da soko olingi okonte le premier le deuxième le troisième bao tokokonte sur le plan planétaire ya musique ya Congo ezaka Fally Gims Dadju bato wana misato nde babendaka mutu okomi pe danger ta lelo brigade asali animation na Dadju ta lelo brigade première fois na vie na ye brigade bakiobe tie na stade aokamwa mindele ki atie mikobo mundele pa yembi grâce à nani ya Dadju siko ba Dadju wana batondisaka ba stade kuna na bapoto ba Fally batondi basalaka ba tourner danger talaka festival Fally otobeta na Belgique mindele bazoyemba banzembo ya Fally Ipupa c'est moi que tu es mon lingodo c'est pas ma voix qui kata toi qui m'aimais tout c'est toi mon bébé d'amour nalela yo oza mon bébé d'amour naloba yo naloba yo arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. Javas Sozaki guest Nandule, il y a festival Oyo Fally
autaki jouer to na ba tourner na ye so ba bengi Petit Fally ba présenter on bima na nzembo nini on sa popo aigle tu 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 na tonga tango na la mukanga na ke musala ni tango la chance la somono nengotel na scène na zonga kanda ko yolinga totalement na scène c'est ça le rose en scène lingo sala fete loko langa haseli haselinga ha tuma ndeko nanga la muka kende mosala achate mosala ne pesa ko esengwa la vie. La vie est belle, la vie est tout. Combat toujours, combat tous les jours. Tout le monde. Hey, Malé la Fally, ba chérie à Belgique, ba bébé à Belgique. Hey, hey, Malé la Belgique. Hey, sweet life, sweet king, tweet cock, free call, level. Hey, nana lela nanga na jo. Loma lama sweet ficta. Satolive sweet king Hansel. Hey, combat tout le monde. Oui, oh via. Qui porte énergie. La vie est belle. Combat toujours, combat tous les jours les bras. En tout cas lumière. Hey, nale la Belgique, ba chérie à Belgique. Ba bébé à Londres, ba maman à français. Dans la Belgique. En tout cas, les tous sur les cœurs. De bon Dieu sont forts de bio. Dans la Fally, ba chérie, ba bébé. On nous a sans Fally na podium, on aura guest. Les bras, les gueules, tala. Wezaka tu pesa bien. Na kombuka tala na kombuka podium tala. Na zo ebisa yo ve, na buka podium. Bo pesa nga tala, bo pesa nga kaka. Espace ata siko chaka batwa. Mama na buka podium. Au kokate. C'est pour la polémique mais au kokate. Tu as kota ba kumba ba tuite pour papa tina pour la polémique. Mais so je ma fara fan jambe vie. Mtote mate nazo bisove tala nazo bisove ngano na libongo na ye so chepe libongo na nga plein po ngano na ngana zaka na libongo na wa mela bambisi na ye ve mindele mabona mo mindele que ça va vanti zela la présenter yo ka zela la présenter il est là on peut deuxième eloko menga ce qu'on a présenté yo na kati ya salle mais au monde zala na kati ya salle ba présenter nous allons appeler l'artiste Petit Fally au Kotisiko. Bébé, tu me prends par les sentiments. Tu m'as fait oublier c'est d'avant. On vit la Kinshasa de temps en temps. Je connais tout ton cœur comme ça. Tout le monde. Nazaya yo. Taka yo zongi siko public. Nanjembo yo ye bani. Nanjembo oh Petit Fally ma simba micro. Amore. 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 Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi me laisser. Il passait tout dans mon livre et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, ils sont dans plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Zongalanga, mon bébé. Hey. Zonga, tout le monde. Oh. Chantez. Encore. Reviens mon bébé. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout. Tout le monde. Pour ça va mentir. Voilà c'est quoi yo. Voilà c'est. Oh moi la vie moi dis reviens mon bébé. Voilà pour toi j'ai tout donné. Viens. On se bien en
même ma vie, moi, mon bébé, oh, moi, la vie, moi, viens. Il chante, il danse. En tout cas, les chants qui touchaient toi. Tu me touches comme ça, je tremble. Tout le monde. Loin de toi, c'est l'envers. Loin de toi, Yasou, Salambango, Zonga et Domo Patas. Salambango, Zonga Wanazoa. Pour moi, ça toujours nous deux. Comment j'ai pris les cieux, ça s'est brisé. Et comment son zéro, et comment son zéro. Amunanga yo ma. Pour toi, j'ai tout donné. Et tu vas voir, il n'y a pas de mal à poser. Parce qu'on n'a pas de cas de la guerre, mais on va comme l'eau. C'est comme moi, tu vas nous dire ma variée. Parce qu'on n'a pas grand, tu vas varier. On pense à guérir, pour me. Et dans les vasos, Pierre et blé. On pense à guérir, mon corps. Ils sont comme moi, tu vas nous dire ma nom, champi, mon gars. Bagia, qui m'a lost, non, on il y a solution à Paris, on peut solution à Paris, il y a solution. Loquetoué, maman baba naye, loquetoué, manoyo, basanga mama baba no moni bomengwe ba varié, nyoso lukake ba mabuta moni angwe, mituke, ya mama baba naye, mapangwe, ya nana kejobe, nyoso tuwe kakos. Il y a Nana qui est tombé. Le petit Fali. Il y a la beau. Il y a la baille. N'importe. Il y a la beau pour. Jamais écoute ça. Il y a la beau. C'était l'artiste Petit Fali. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissez, applaudissez. Applaudissez pour moi. Applaudissez pour moi. Voilà sur scène. Applaudissez pour moi à la maison. Ça va, j'ai français comme bima bien. Je suis là, venez à Bouende. Jusqu'alors. Il travaille, Fali Poupa. Voilà, Siko Batunio, journaliste à Mati sur scène. Atunio, bravo Fali, bravo Petit Fali Poupa. Quelles sont vos impressions par rapport à cet événement? Fali Poupa vous a présenté sur scène à Paris. Quelles sont vos impressions, Petit Fali? Vos impressions, parce qu'il travaille, il danse, il crée, il impressions. N'a pas pression, tout, n'a bina karayemba gagnos. Vous êtes en direct, l'Europe est en train de vous suivre, le jeune est en train de vous suivre. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la jeunesse congolaise? Aujourd'hui, tu es en France. La jeune congolaise, la jeune est belle, la lukaka, la kwanga, la kukate. Mais na linga ko sala nyoso wana pona courage na. Le message doit passer en français parce que le français est en train de te suivre, les Européens. Des autres pays. Partout dans le monde, Est, Ouest, Nord, Sud. Il faut soutenir mon petit là, il faut soutenir, il faut... Et voilà, donc vous avez compris déjà comment il va prester en Europe, c'est très important. Soutenir cet artiste, c'est très important. Oui, mais que martyr Goinda. Kasi on est là, si on a martyr. Fali Kundaye. Fali Kundaye kokunda. Kundaye. Mobutu Kundaye ko. Kundaye. Pendant que conseil moi malbana mboka na Belgique, Fali Bomaye. C'est le cas Kundandeye. Ko Bomada Oboma Kabango bakukate me Kundande. Voilà slogan Mikolo Kundaye. Kundaye, Fali Kundaye. Pas qu'on a son kundi mutamona na shooter. Au Kundani. Siko, tout ça déjà dans stade de martyr, fallait obimiso guest pe na stade de martyr. On s'est préparé na stade de martyr. Oui, que na kachote si vous na kachote bike na ba mission azana baba on a français ni mission azana discipline quoi fala zate. Discipline voilà. Wabika mela masangate kuitite lo mote na peso ki a travaillaka banda inédita ti 40 edita mutokota banda inédita ti 40 edita fala travail no zo bisobe tala fala travail banda inédita ti 40 edita ao bina ao yemba na ba conseil nga betaka na 40 edita banda inédita ti 40 edita ao bina ao yemba o ma edita 40 edita o ma ke soufa na ye amela kate alambaka te souffene ya ngwana yo 40 edita exact ndeni obina
oyemba ozongisa tout le monde ochanger banjembo nga 31 dita 31 dita po ya lekaka nga 40 heures du temps, yo 31 dita. Ça dépend de na oyemba. Yo monaka fali avant beta conseil contrat na mbongo. Fala sikana ba politete ke neto seka botunani. Fala na zo pesa idée. Fali azana contrat $5,000 te. Fala azana contrat $1,000. Fala beta ba conseil ba mbongo. Abeta kapete bosa ba vantina ba politete ya za benya bo a signer mukanda ou pese cacher na ko beta conseil. Meso mundo ba mise ba to sa ba stade. Ba isa ba copie. Ba c'est les copies. Appelez-moi 2000, 3000, à toi, bête tondis. Toi, force à toi, Basalara de Yaminen, et puis Bosapeka Yaminen. Force à toi, ils ont pour nous tout mon corps. Force à vous, force à vous. Voilà, wa vena biso quoi basalaka be ya minene so ba bengo de awo beza de grand-pète ba bengo de JB beza de grand-pète. Merci beaucoup. Voilà, merci pour na avec vous suko to ça là déjà ba préparatif il y a octobre ndeni no rubima Orobima ndenge nini orobima na nzembu nini parce que ba junior Hiroshima bon nini aux gens pour ça ba téléphone on peut ça va mbota peut être ça la maman ouais donc to kabona déjà wana jana pesa na dembo tema de tikelo micro parce que ngana apesa c'est Paulé Lumumba mbote belé Adel Joko Bago danger ve luzo mbata yo pena to tikelo peno yemba loketu pe obina pe po oyembi mobilité Junior Ramazani Mutambongo ebele Junior Ramazani en tout cas Joël Salambi vient na patuka pangala VDO Muzungu na pesimbote na sekali mama l'évêque ACC après 5 ans en prison à Maroc vient na bimi très puissant Aboubakar Liondo Aboubakar Liondo bokulaka Aboubakar Liondo basu kuna yene panga anta Aboubakar tokutana kakambala moko basheke bachaka royengo kipaka ta Aboubakar kipaka ngate juro ngweye obaka kapeti na komona ye Hiyo Aboubakar Liondo sungarekin David manga ya motema mama fani David manga ya mesili saka irumbe likolo ngoyo ridi irumbe bara ikorote. Voilà, on va se séparer Macron Gimbi siko ebelo ni to sala sikoyo to sala lola ozobima siko na stade Dilasso c'est bien. Oh Dilasso ça bien on avec lui. Oh tu as ton Dilasso? Oui on sait très bien. Ah, vous organisez, à part de la chose à Sunane 50 Balondo, Yamalo. 50 ans. Bon, tu as dormi, tu as dormi, voilà. Ah, donc, de la chose, tu as une image. Ah, si ça devient compliqué. Hein. Donc, on se sépare déjà avec toi, je crois, il y a Théo Zambrota. Qui est fini pour pas mon mère. Oui, puisque tu as ça, tu as le roi Awa, et le roi Stade des Martyrs. C'est la merveille. Ah, le roi Stade. Papa fait gagner. Et dit Badia Taïji Kitenge. Mimi Tikeva. Maman présidente. Ya Gazul Suleiman à Paris. Franck Stema de Paris, Franck Stema. Indie Solution à Paris, Dadi Lotangi Maboko Pete. Fondastor Esther Balako. Petit Fali, aux après, va présenter au stade Obimalro la guest. Aux après. Oui. Est-ce que mon rendez J'ai prêt. Je suis prêt, Baloba. Je suis prêt. Ok. Oui, bien Fali Poupa Abimisa ba Robino Mundi ba guest mawete ba guest. Oui, bien Touré aux Alayo, na stade. Ok. Il y a Théo Zambrota en train de suivre cette émission. Junior Ramazani Tashima. Patron de l'Arbivore, je te salue affectueusement. Nous allons maintenant vous présenter Bito Sanden, Yo Yakabou. Vous allez comprendre que nous sommes en direct. Nous allons pénal ou quoi direct. Yo Utabou et Bengayo. Nous allons te présenter Pototi qui est là sur scène. Nous allons décompter pour recevoir l'artiste Petit Fali sur scène, la stade. Bravo pour lui. Donnez-moi des pomades jusqu'au matin. Allez-moi des dadou jusqu'au tatou caché près de moi. Viens près de moi, mon bébé. Pas ça. Tio fidèle, tele calamo. So sole taki kaya tayamo. Oh, c'est tout. En soli solawo.
Kinshasa tout le monde. Licolo. Kinshasa, Licolo. Ah, Licolo. Tata, et c'est un peu qui décale un pouvoir. Adelinga. Et na le lié. Et c'est un bloc qui décale pour les nyongo. Fongole la gamote mana yo monana Licolo. Et c'est puis talango. Et les m'a pas dit que tout le monde. Qui est dit Fernand Lato. Et c'est les bolets partis kaya bataille. Et oh c'est allez le on a pas d'amour. Ok, Bossi, on évite. Voilà. Balobi venanga Johnny Maka. Balobi Mamaka Bibina Londres Coca Majesté. Balobi Stéma de Paris. Stindel Biobote sa microbe. Aste basi bakesa na Paris aste na bossa venanga era la misses. Caricès Kadike na bossanité. Balobi maman Rachel aux États-Unis, maman Néné aux États-Unis, maman Néné na bossanité. Maman Nonon, maman Binta Morena, la grande maman polyglotte la sénégalaise. Na bossanité Mireille proche. Il y a Patrick aux États-Unis. ML boutique chez Mel na te poto na poto. Balobi aspiré de mon la kabilambe belé na bossanité. Beaucoup la kadjuna djana na motema ya Fifi June et puis maman Linda Stone est motema Marie maman sociale Linda Stone. Baloba telaka numéro nanga wana na osasi mi branche batotu bolingakanga babokilo kondo nyonso. Merci beaucoup na ba soutien na bino ba fanatique nyonso partout dans le monde. On est ensemble. Tokos ciao. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali a tumbato la qui amour donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.